Okay. Matondo mingi ba papa na ngai na ba mama na ngai bolimbi simuke tango mususu lelo mokolo konso totambolaka na maloba nanu liboso na te tozalaki na yango mais ezalaki kaka mpona komeka kobongisa makambo mosusu ya mike bolimbisi batata na ngai ba mama na ngai mais en tout cas naza na esengo mingi kati na bino mpe na ntango nayoki so okoma mama nada nayoki esengo makasi kana matondo parce que mokolo lelo batata na ngai ba mama ezali mokolo oyo wuta bakoko na biso Afrique mobimba Kongo kaka te Afrique mobimba moto moko tazalaki koteka moto moko tazalaki kosala moto moko tazalaki kosomba moto moko tandoko pelisa moto moto moko tandoko sokolela mpako sokola sali to kokombola ndako ezalaki mokolo ya mibale bosali nyonso bolambi biloko bokolia na tongo ya konso mpe pokwa konso bobombi yango tongo etani mama apesi bana bile ya tongo après basokoli pe tata na mama mungongo bakasi na bana koswana te so bozana soso bokodimisa bango te bozana taba bokodimisa bango te mopaya bokoyamba ye te yo okokende kotala noko te yaya te mama te leki te ezali kaka mokolo wana bosokoli bobongani bosili losambo ensemble na kati ya ndako après bobimi bokei na kilongo donc avant kokende kilongo tata mama bana bagumbami na kati ya ndako babondeli tata oyo bapungutulendo bapesi matondi mpe basengi bisimbi ya nzila babatela bango na nzela bakokende kino kokoma na kilongo na kilongo kuna kokende kilongo ezalaka mpenza nini motuya kokende kilongo wuta bakoko na biso ezali mpona kokende kosangana yango na ebengami kintwaki kosangana wana na kati na kosangana bato nyonso bazalaka na ide moko bato nyonso bazalaka na conduite moko bato nyonso bazalaka na caractère moko lolenge moko na kombo aza mipungutulenge alors na kati na bango bakozala wana mpona kokumisa nzambe mpungu mpo bato ya mbindo te bakoki kokumisa nzambe mpungu eza bato bapetolama mpe bandimi kolanda nzela nzambe mpungutulenge e na bongo na kati na lisanga mokambi soki message ezali ewuti na mokila molimo akopesa yango na lisanga oyo esengeli apesa na lisanga mpe kokumisa nzambe mpungutulendo apres koyekola lolenge nzambe mpungutulendo alingaka yango bakoko basoba yango nsiku nsiku elakisi koboya nyonso oyo nzambe mpungutulendo aboyaka c'est ça yango babengaka siku na kati ya kilongo siku wana nde lelo tozokobenga yango mateya ndenge mutu akoboya mabe mpe ndenge mutu akolinga malamu et c'est ça donc c'est pour cela mpona kotala ke kongo na biso ebebi na ntango ya mobutu te na ntango ya kasavubu te na ntango ya kabila te na ntango ya tshisekedi te bakasavubu bamobutu bakabila mibale na tshisekedi bayekokuta kongo sedeba wuta bakoko na biso alors même makambo boopposant ebandi kala yango wana nalingaki lelo ndenge epesamelaki nga lelo na 5h nazongisa bino na kati na mayo oyo mais oyo ekomami mosusu bokoyoka ngo na lingala mosusu mpe bokoyoka ngo na français mosusu bokoyoka ngo na monoko ya kikongo donc ndenge nakomelaka ndenge eyelaka alors mpona bongo toko ezali mpenza nanu kotalisa bino bakonzi na biso ya liboso ndenge kongo ebandaki baroi liboso kino tokoma lelo c'est ça donc royaume mpona biso ezalaki rétabli depuis l'an 698 mpe ntango royaume wana baza kotelemisa ngo mpe l'an 698 après Jésus avant Jésus s'il vous plaît tozoyoka l'an 698 oyo ezali après Jésus mais avant Jésus alors na l'an 698 wana nde tata wamba mpungutulendo apesaka makambo epai ya kulu ni Kongo epona koyebisa biso ke bana Kongo soki tozangi kopanza sango na ye soki tomipesi mobimba epai na ye te soki topesi banzela na biso mabe mokongo te wana biso tokozala na bowumbu tokozala na pasi tokozala bamaladi evandeli kati na nzoto na biso batraitement mebikaka te kino liwa me bana Kongo oyo bakopanza sango na ye bakopesa banzela na bango nyonso mabe mokongo bakomikamba mobimba epai na ye mpe kosali na motema na bango mobimba bango nde bakozala
kozala bilembo na ye bakobika bakosakumuka mpe bakomona kembo ya tata wamba pontole siko la 698 otobandi oyo eza avant te mais eza après Jésus Christ mpona kosala royaume Congo ndenge ezalelaki. Alors nakie na mokuse na bandiki nazopesa badati mpenza te nasangiseka na bunde bapesela nga kobandela la 698 la 1200 titi ektichera. Donc kouta na la 698 ti na la 1200 bakonzi na biso bango yeyo baroi roi tozobenga appellation ya roi te parce que roi eza français wana biso na bokoko tozobenga manikongo. Le manikongo na français babengi roi na anglais babengi king. Donc biso banda bakoko bazali kobenga manikongo. Donc oyo ezali lokola transmission de savoir boso bafe savoir ezali malamu mingi mpe bokoko yeba mpona nini mokili na biso ebandaki kobeba à travers quoi yango wana na banina kotanga bakombo na bango bakonzi na biso kouta na lan 698 tina la 1200 bakonzi na biso bango oyo mokonzi ya liboso Mwambi Mayidi irene ntango esilaki mokonzi ya mibale Zananga Mowa ntango rene esilaki mokonzi ya misatu Mbala Lukeni wana kolongwa na la 698 tokoma na la 1200 mokonzi oyo ya mine Ngongo Masaki reni na ye esili mokonzi ya mitano Kalunga Pumu reni na ye ntango esilaki mokonzi ya motoba oyo tobengi 6 Nzinga Sengele wana mokonzi ya motoba tobengi 6 Nzinga Sengele. Mokonzi na biso ya Sambo otobengi 7 Nkanga Malunda. Mokonzi na biso ya 8 Ngoyi Malanda. Mokonzi na biso ya 9 Nkulu Kiandala. Mokonzi na biso ya zone otobengi 10 Ngunu Kisama. Na 1217 mokonzi moko kombo na ye Mandiangu. Donc otobengi autochtone Mandiangu Vusi. Donc on atangi wana nanu bakonzi ya la 698 na la 1200 na bandinga kuna tokomi pembeni te natangi nanu wana. Kasi na 1217 mokonzi moko kombo na ye Mandiangu Vusi ye abebisaka mibeko ya Mozambique. Donc na 1217 botala ke kobebisa mibeko ya nzambi pungu popa tokoma nango lelo ebandikala kobebisa mibeko linkoloba nini lolenge oyo nzambe asili biso loi de la nature oyo tokoki kotambola po mboka mabele bikelamu bilona banyama bambisi ezala malamu mpona peuple azala malamu mibeko wana ye ayaki kokweyisa ngo koko Mandiangu Vusi ye abebisaka mibeko ya Mozambe mpe akomisaka mboka mbindo lolenge nini kokomisa mboka mbindo ezali ata lelo oyo na kati na lisanga ndenge boza wana kokomisa esika mbindo ezali moto azali kotambola libanda ya mibeko moto azali kosala ndenge posa bomoto na ye elingi directement mutu wana azali qualifié na lopoto babengi ye sorcier ou sorcière aye mpona kodétruire parce que esika ya Mozambe soki ekomi mbindo nguya nzambi mpungu emanifestaka lisusu te nguya nini emanifestaka ya diable befe nango ezali nini haine colère jalousie yango nde mutu ekoma akorenie parce que satana mutu aza kodiri. Alors bisika oyo mpembe ya nzambi putulendo ezali eloko erenyaka ezali amour. Eloko ya liboso yango wana soumission à la loi est le principe du créateur. Yango nde mutu ekorenye ebondeko kati na bino yango wana sikoyo kokomisa esika mbindo moto abimi en dehors de la loi du père créateur mobali
asangani na mwasi na butu mardi konso aye losambo mobali alali azalaki kokanisa makanisi ya mabe na se ya pongi asangani na mwasi ya butu abibebisi na tongo ya kikonso aye kilongo mobali na mwasi batikali koswana na ndaku ntope ba decision babokana mabe ba dispute de compréhension tongo etali aye kilongo moto na kati na kilongo azali na oyo na dinzake te oyo na sepelaka nete wana tokolobana te wana zomilakisa moto azali na makanisi wana aye na mbindo kati na kilongo ezolakisaka peve ya sata na moto eza kotwakisa bino mezali peve ya tata wapa pungutuledo te alors nkolo na biso mandia muvuzi autochtone chef du village ye abebisaka mibeko ya bonzambe pe akomisaka mboka mbindo na yango wana pasi ya makasi eyaki na bamalade biloko mpe ebandaka kobota lisusu malamu te na kati ya mboka wana bolanda malamu na mbindo wana oye akotaki na mboka ememi pasi ememi bamalade ememi donc sécheresse akosakana te biloko ezobota lisusu te nzala ekoti kati na mboka parceke mboka nyonso ezangaka nkembo ya nzambe mpe bilei soki basumuki libota mboka nini oyo bakozala sembo liboso na nzambe na bango bongo nzambe ya bolingo apimela bango bilei apimela bango sembo mpe kimia kongo ebandeki kobeba deja wuta 1217 biloko mpe ebandaka kobota lisusu malamu te kasi nzambe atali na kati na basali lokola mbindo ekotaki nzambe atelemisaka mutu lokola sacrificateur moto wana azongisa bato na nzela mpo na kolongola misala oyo ekoti mbindo kati na mboka bazongisa bonzambe mpo bamona sikoyo loboko ya nzambe manifeste lisusu doki mutu mobimba amonelaka yango pasi donc ntango biloko tobota lisusu malamu te nde mosali moko to mpe mosakoli atelemaka mpona kolela epai ya nzambe mpungu mpona kolongola pasi wana mosali wana ye ase sakrifie atiki mosala kosala bilaka atiki mosala okende kozwa mbisi na mai mpo mboka ebebi bato bakomi kokufa na nzala bamaladi mabe eza kokota ye ase sakrifiaki ase sakrifie abilalisi na se amikangi mpona kolela epai ya tata wamba pungutulendo azongisa mawa na ye mpe alongola mbino na mboka mpo mboka etambola de nouveau alors mosali wana asalaki aye sacrifice na bolingo ya nzambe mboka na ntango wana ezongaki lisusu malamu kasi kobanda na 1230 tina 1300 nanga katanga atelemaka mpona kozongisa bana kongo na nzela mpe kotosa mibeko ya nzambe mpungu pamba te ntango mboka ebebaki bato nyonso basumukaki mboka ekoti na pasi ntango ekoti na pasi nde mosali wana atelemaki mpona kolela mpa nzambe mpungu mpona pasi wana esila nde nzambe mpungu na bongo na 1230 tina 1300 aye kotelemisa nkulu katanga nanga katanga mpona azongisa mibeko na kati na bana kongo oyo babukaki mibeko mpona mpindo wana elongwa nde koko nanga katanga ataki kozongisa mibeko na lolenge kaka tokotala lelo oyo bato bazoloba bana bilanga ya mbulusu kimbangu okomona bango na lolenge ya basuki moko boye okomona bango na lolenge ya baemeleli badiamba basigarete bakomportement bizarre desordre ezali deja se babuka mibeko sikoyo ezosenga bamikitisa bazwa mateya bazonga na trois chemin baboya biloko nyonso lokola bamasanga basigarete badiamba mobulu mpo mpe banzambi mpungu ezwa nguya komanifeste me bango base ose bazali ke baza capable bango nde bana bilaka bakokangola kongo na lolenge na bango nayebi te soki malongi wana ewuti wapi me oyo ya nkulusi kimbanga alobaka wuta bakoko na biso na bananga kata
moto alelima wa Nzambe. Mais sacrificateur se sacrifier pour na kolele pa ya Nzambe, pour na kochama wa kolongola mbindo, pe pacho ekote ki na mboka ya babala ya kufa pe ya sala. Kasi na bongo Nzambe punga zongi seki na mkembo wana te. Asita kina musaki. Abinanga katana kede kote ya bana Kongo. Basongela mibeko na ngai. Mais donc au bana Congo, la souffrance dès que le signe de la beauté du Père tout pour ça, n'a pas sur la monaka. Na tango babuka ki mibeko, lokola bazaki na bososoli, mais il faut comprendre que oui, na mibeko to bukaki, yako ko simiso sala et koti maladi pe kufa. Na lolenge ntumo nanga katanga telemi pona kolonga biso, esenga litolanda to songela sip. To songela sal. Tongela sola oto bengi mibeko bolingo misala to kota na ba pratique na yango tango ba kota na ba pratique na yango ba papa na ngai ba mama na bolingo ya Nzambe pungu pasi nyonso esilaka bomengo ya mosuni na ya molimo esongaka na kati na mboka boyoka bien bakelelaka ya mosuni na molimo ndenge Kongo lelo ekeleli mosuni na molimo na mosuni tozali konyoka manzala tala ba malade tala ko bomana tala ko yinana tala ko tonga sana na spiritualité tokoni ko dépendre na oya bapaya ko se dépendre na oya bapaya donc parce que ça na biso na Afrika lelo ezali ya physique pe ya molimo na bongo tango kolo na biso nanga katanga apesa ki malongi bakolo na biso lokola bayoka ki ba teki na misala nde eyaki kosala ete bomengo ya mosuni na ya molimo ezongaka na mboka bakonzi ya mboka oyo tobengi Tende Kabinda na mwa bikunene batindaka mutu na bango moko pembeni ya mokonzi ya Kongo pona kobebisa lisusu mibeko botala nano batamabe babadikala mutu asali misala Nzambe atindi basacrificateur bakoko na biso bazongi na mibeko tango bazongi na mibeko mboka ezongi na sengo na mosuni mpe na molimo bamaladi wana mabekei kufa leleko wana ekangami oza komona alors tango kufa ekangami esengo ekoti na mboka me bato ya mabe balalaka pete parce que là où il y a des choses le paix ne manque jamais monguna linga kotia mopanga esika bato baza kosangana mpo Nzambe pungutuleno to na bato baza na nkembo ya Nzambe pungutuleno po te bakotana mpo na kopotana na bino na koyina na bino nde monguni afandi souffrance ekoti et c'est ça maintenant boyokani monguni akotesika kokota te nde nkembo ya Nzambe pungutuleno mpe mpeke na ye ekoyaka mpe kotwatisa bana Kongo esika oyo tolingaki tozonga malheureusement ntango eza moke nazala kokende yango eza malongi oyo nakoko kopesa 4-5 habitants mpo na kopesa badetail nango ndenge esengeli mais telimake na mwa 25-30 minutes oza nango yango nazosala mwa symbiose essentiel nayebi ke boza na savoir boza na sagesse bokocomprendre mpe bokososola yango malamu eloko ya motuya oyo oza koyoka baza koreproche yo oyo oza koyoka baza kolakisa yo lokola Nzambe komilakisa te koyo ozali na boyebi te yango nde na misala botela wuta bakoko na biso pasi ekotaka mpo pasi wana esila eza na sacrificateur alelaki epai ya Nzambe mpo kolela sacrificateur na nzela ya sacrificateur Nzambe apesaki na nzela kimia te atelemisi nkulu nanga katana yo lakisa bana Kongo nzela na ngai pesa bango mibeko bakotambola nango elongo na ngai soki batosi nde pasi ekolongwa ya mosuni mpe ya molimo na kati na kotosa na bango eye kosala ke pasi eye kosila bomengo ya mosuni na molimo esili kosonga na ndenge ya kokoka kasi ntango ekosonga na zuwa wana bato ya mabe oyo baza na pesa mbiza kadi ya mpemba basili kotelema lisusu epo na kobebisa esengo ekotaki kati na mabele nde na lolenge wana Ntende Kabinda na mwa bikunene bazwi mokando ya kotinda moto moko pembeni ya roi yo sala na ye pembeni wana po tipetiza kende na zota musamboka oti na kabiso poto luka ndenge ni tokwesa bokonzi na wana mboka za malamu te bali na ye po ye alongwa osomona batina ki mutu na bango moko pembeni ya mokonzi ya Kongo pe
mibeko oya zabi pungutulendo atali saki na nzela ya kulunaga katanga moto ya mokombo na ye Kongolo na 1301 Kongolo akei kop pona kobebisa wana ezalaka na tempo ya mokonzi Mbamba Musombo tamu Mbamba Musombo akomaki roi oyo abandeki kosima sikupe mibeko mpona Kongo evuluka na kisuni mpe na kimpembe bango batindeli ye moto pembeni na ye oye kosala na ye azala pembeni superviseur orke ye aye kosipervise mpona koyeba lolenge azotambola mpona kokota kimi na mboka mpona ya bebisa yango mboka ezonga na pasi botala nango Mbamba Musombo ayambi ye lokola collaborateur bazane kati na mosala ya royaume mpona mosala ya bana Kongo nzoka yake hii mission ya destruction me makambo esala mate kati na biso na kitwati ndeko nyonso zoya kati na lisanga mema implice zala soumise na mibeko salela bolingo ya kokoka mikame pai na zambi pungutulendo zala elembo na ye ya kokoka me kozala te moko ye mpona kotya libako kati na bato moko ye mpona kotongisa bato nsima bosangani mibale wana en tout cas papa kanza penza ye makambo azalaka nango papa nzuzi penza papa bofunga boye wana bozali basali ya mabe bososola ete kati na bino milimo mabe ezali bato bakozala lolenge wana orke na biso na bozambe tozala badefo bozali na okati na koapprendre moto okoki kozala erreur c'est mieux ocomprendre erreur na ye mais yo kovanda mibale misatu te mpona kobanda komisa mabe na ye kutu boye non bo approche ye papa na biso toye kosola na yo papa biso tozali bato na nzambe bobondeli nano na kati na bonzambe soki totambola mwa badefo mwa berere biso nyonso toza nango kasi biso mpe peut-être yo komonaka yango mozwa courage ya kolobela biso te mais biso topusani liboso na yo mpo tomoni mwa berere boye eza kotia lokola mwa mikarata mpo kati na biso tozomona lokola mais biso tozomona ye mosala ya nzambe mpo aye kopusa na kati na biso na lisanga mais bakomportement aza nango ezokonkorde te na bozambe na biso yango wana topusani liboso na yo papa obongola ezaleli topesaki mama ochange boye moni bonzambe ndenge etambolelaka mais ntango yo okei koata kotonga oke na kanda oke na haine mpona bizaleli ya moto directement yo mpo oza na misala mabe ezaka moto aza okei koloka na butu te oyo deja ezosala eza contraire ya vrai ya verité ekomi deja misala mabe tala moto oyo Kongolo apusani epai ya roi Musombo nzoka akendaki mpona koyeba lolenge nini royaume ezotambola mpo ayeba kokotisa mabe mission ya kobebisa Kongo ebanda kala parce ke Kalia Mpemba mpa azala liboso biso tobotama ya lobi ya kotikala bongo te fazala mpe na bato mpo ayebaki ye azali na mosala ndenge donc ye aza lokola baonisier bakendaka na territoire il faut baprovokaka ntango nyonso baguerre mpo bango bazala wana mpo soki guerre esili na kati ya planète bango misala ekufi yango wana baprovokaka baguerre mpo bango bazala ndenge mpe Kalia Mpemba aprovokaka batontolo ndenge na ndenge parci par-là mpo ye mpe azala ayeba ke nazali préfet de district nazali mpona kokoche mpo ye azoluka betaka mpe mpo mokonzi akumisa ye ke yo ozosala boyi wana makanisi na ye c'est ça fuit devant les péchés ningi koloba oyo nyonso bozali koyoka lokola baprincipe ya nzambe pungu totyango na misala nde okimi masumu kolinga masumu ezali kopesa mokongo na oyo nyonso ezali mpona kobikisa yo mpona kotambola sembo soko opesa yango mokongo eza lokola oponi masumu c'est ça Mbamba Musombo ntango batelemelaki ye epai ya mokonzi epai ya Kongolo oyo apusanaki pembeni na ye ezalaki mpasi bitumba wana etumba wana ezalaki makasi me balongaki ye te kino na ntango ya mokonzi mosusu ayaki kombo na ye Moyo Palanga ntango Moyo Palanga aye na bokonzi Nkongolo mpe azali wana mpona kolanda kobebisa kobundisa na bongo nzambi pungu atindaka mpasi moko
kelemba ata kobundisa ngai atili mbasi ya moyo ya lusini ya lene mpona koya kobieka wana babengi kowendre na lopoto kobieka eza na kikongo yana bima lobango mosusu eza na lingala mosusu mwa français mosusu mwa kikongo na kati. Donc na bongo nzambi pungu atindaka mbasi moko mpona kobieka mbuta kutumi kobieka wana elakisi kowendre mpona kobebisa mabongisi nyonso ya mabe oyo bakotisaka na Kongo. Nzambi pungu atalaki bangunia yango na lobi etumba na biso ezalaka ya nzambi pungu. Est-ce que boyokaki musombo atindaki basoda mpona kobundisa nkongolo oyo ayi kobebisa mboka? Non, atindaki te. Kino mokonzi mosusu ayaki koremplace esila te nde nzambe atelemisi bambasi mpona koya kowendre mutu mbuta kutumi mpo ye nde abebisa mabongisi wana na kimpete. Yo solo bakenga na kokanga na kolibere Kongo na kobeta masasi na kobenga na mindele na kobenga na bakonza mabe imuno kozolo bamenga mibanda te bande kuna ngani oya biso devoir to songa na makolo nzambe pungu to pratiquer oyo bota koyoka lelo mvulusi kimango mutazote ya bino. Aujourd'hui votre mvulusi c'est moi wasambulwa nande munazola kisabino zela nzambe pungu mvulusi kimbango alakisa bakoko na biso aye kotele misanga sala continuité siko yo lori okoyoka na mvulusi kimbangu ke tata wasambulwa. Est-ce que so yoki mate ya mvulusi kimbangu oya sote ya ona kaka mpevo etieki na mvulusi kimbangu ya mwe na wasambulwa mpona kolakisa bino nzela Kongo ndenge tata kimbangu alobaki tata wasambulwa osala mainga na salaki ozomsamba na Kongo na nzela Kongo. Mais soki okikomba kimbangu oningani oyoki ya wasambulwa alonga mutu pamba mobola pamba wana. Et c'est ça eloko boza kosanga ke bazami pungu mvulusi kimbangu ntango asalaki elongo na bakoko na biso bato mutu pamba nasalaka bilanga kuna aza na eloko te kaka ndenge moko. Na Kongo bato mwingi bapesaka mosali vale soki sakufi nde aleleko moko boye papa wasambula ndenge mvulusi kimbangu azwi lokumu na generation na biso na ntango bakoko aki na lokumu te mpo bayebaki ye avanda na ndako wana na tisi asalaka bilanga kuna yango bamonaka ye vale te. Osomona le peuple tout pour ça qu'il est capable d'utiliser n'importe quel instrument comme aujourd'hui moi wasambula devant vous. Nzambi pungu yebaki ya ngoke neleko na kotele misamusa. Lelo mvulusi kimbangu bokobanda 10 ans na sali bokoyoka ta bani kofunga mnokote ya bino bokoyoka ngote. Alors neleko oyo nzambi pungu atindeli bino wasambulwa mpona kolakisa bino malonga ntongo botela ntongo yango toza kosonga na bareference oyo mpo boyeba mboka ebebaki mpona motu makasi ya bato. Lelo nayebi te soki bolingi bakicho oyo ovandi nango wana banda kolobela bino nto mpe bamiri wana banda kolobela bino me lokola ebimi na monoko ya moninga na bino moto bosoloba me soki wasambula kufi asalaka na biso boye trop tard. Ngai wasambula nabotami na tata la mama nazali mpe moto lokola bino kasi nzambe atenga esclave devant bino mpo apesaka nga makambo namema epai na bino botyango na pratique mpo bomona nkembo na ye. Soki balobi nga naza na mayele naza na experience oyo nga naliaka papa wasambula aliaka ngo oyo nga nalataka papa wasambula alataka ngo ngai ya avio na mati nakomi poto papa wasambula akomi yango papa wana omike na kati na danger. Et c'est ça mama wana omikadi na maboko ya kadia pemba po esengo kadia pemba ya ngwana kwa ndisi mitema na bino na oyo boza koyoka botyango na pratique te bomona ngo passe bosalela te po ya continue toujours korelie kati na biso po kombo ya tata wamba kumutulende tchola makatango nyonso bana tata wamba kumutulende batchola makatango nyonso projet ya mungunya ya ngwana bamama na nga batata bozala na kokeba bozala prudent na lopoto balobi l'homme prudent voit le mal de loin. Soki balongolo na nzela kotosa mibeko ya nzambe to mitindo ya nzambe batinyo na kobika to batinyo na kufa. Soki oza koyina mutu aza kolakisa yo nzela
nyonso ya mabe oyo bakotisaka na Congo abandaka kote ya mipeko eloko mosusu te bapapa na ngai yango bomona mateya na ngai ndenge soki botali bosali symbiose ezalaka mingi na mipeko tobengi loi na français to pe principe soki bozali libanda na yango bomikali na maboko ya kati ya mpemba et souffrance ekoya physique et spirituelle kopasi ya bato oyo baza kotosa nzambi pungutulendo te eyaka na mosuni mpe na molimo na mosuni koso kozala pasi nzoto kozala na kimia kokoka te lobi mutu pasi lobi makolo lobi mukongo ezali kanda ya nzambe eza komanifeste kati na biso parce que toutes sortes de maladies ezali venant du diable yango ntango nyonso na bandelaka cessez de mal faire après que de faire que du bien et toute existence sur la terre est douloureuse mais la suppression des désirs met fait à la souffrance lelo mutu pasi lobi mukongo lobi makolo lobi libumu lobi boye nyonso wana la colère du père créateur et c'est ça parce que souffrance yaka na mosunikino na molimo e na molimo okomona mbulusi te alobelango makambo okomona bambasi te balakiso likambo donc pauvre na mosuni pauvre na molimo mpona kozanga kotosa si ndekulu kutumi ntango bawendre ye atelemi eloko ya liboso abandaka kote ya mibeko kolakisa moto ndenge akoki kozala pa moninga nde moto ndenge akozala devance bato mpe moto ndenge akoki kotambola na mokili mpe moto ndenge akoki kozala liboso na nzambe ndekulu kutumi abandi koteka kote ya pardon mpe koloba na bana Kongo ke pasi oyo ekoti na mboka mpo bobwaki mibeko ya nzambi mpungu soki bobwaki mibeko ya nzambi mpungu tolendo te pasenge kokota te yango nasali bino lokola rappel boyebake souffrance oyo ekoti na mokili mpo mokili esumuki mokili etombokeli nzambe mokili etelemeli nzambe moto amoniki aza na mayele koleka nzambe tala lelo pasi ekoti na mokili tala lelo pasi ekoti na bafoyer tala koboma na bitumba ndenge ekoti bokabwani mpona koboka mibeko parce que mwasi asimi mibeko ya libala akodivorce na mobali ndenge nini mobali oyo asimbi mibeko ya libala akodivorce na mwasi ndenge nini koboka mibeko mwasi na mobali bakomi lokola benemi kobunda kowena na koswana mwasi akomi lokola mokonza mobali bino kuna na poto ndenge ozovandela mpona nini bobwaki mibeko me soki bamama bosongi na mibeko mibali baza bakonzi na bino ndenge nzambi mpungu moto atia ngai te nde naza nanga molobeli e mobali linga mwasi no na motema na yo mobimba okoki kopesa koluka esengo nzoto na nzoto ya mwasi mosusu te andewar ya mwasi na yo et c'est ça kobuka mibeko mobali azolimela basi mosusu mwasi azosenga badivorce komanke mobali kokole mobali kotia mobali 100 mètres tout ça c'est parce que boboki mibeko na kati na bino koyinana kotongana parce que bobuki mibeko bato babuki mibeko te balinganaka bato babuki mibeko te bazalaka na bondeko bato babuki mibeko te bazalaka na bomoko kobuka mibeko nde eyaka na baprobleme ya koyinana kokabwana kokotana koswana kobomana mpe bongo na bongo nde esikana ekotisaka mbindo mpe pasi minyoko c'est ça yango na nkulu kutumi ya lobi soki mpasi ekoti na mboka mpo bobebisaki mibeko ya nzambe kasi nde bakoko balamukaka mpe bazongelaka mibeko ya nzambi bakoko na biso batali wi tomoni pasi mingi bamaladi biso bakoko na biso kala bazalaki kokufa te biso leo tokoki kokufa ekoarrive te na bana na biso bakomi kokufa na babazage parce que tobuki mibeko yango wana bakoko balamukaka na pongi ya kufa mpe bazongelaka mibeko ya nzambe nde pasi nyonso esilaka mibeko kaka papa mpe eloko te wasambula na miracle kosala mpa na bino te wasambula aza na miracle te ata yo moko ndongo oza wana oza na miracle te mpo ozala na paix du cœur
Et ça, c'est la soumise à la loi du Créateur, maître de l'univers. Nzambi mpungu tulendo. Pas ceci la cas. Mpe total la lisusu na tango na biso lelo. Oyo lokola to buaka mibeko. Bota la pas ces aussi la tête. Na yango to songela mibeko. Ce qui te songi mibeko nde to kozwa kimia. Tadi sa papa mama. Oza kotima mibeko. To zali ko bebisa mibeko. Est-ce ozali ko kokisa yango makuku matatu. Zola, nsalu, lendo. Ozoko kisango. Mibeko bolingo misala ozoko kokisa yango. Oui. Est-ce que ya solo longwe na ndako. Okomi na lisanga. Est-ce que oyo sui tango kokende. Oko pratique yango. Toko bima ingandi na sepela kina acte na salaki te. Omona kitango tozo sabela. Omona kindenge tetana na salaki. Non. Oui, de quoi kweli akabo kende bore tosheye ndeko senga bolimbisi bokei bokena kotonga na tena koina tena bonde kope na boli. Matondo na bokosi na suki sipona tango. Tata uba pungutuleza kanda kati ni na bino. Pe mainatali si bino bochango na misala. Pamba teto bika lelo parce que tout ça l'état de la souffrance. Botala bakoko na biso batele bele bazala ki pona ko bebisa bango mibeko. Babuki mibeko passe kotaki. Mais tala ba sacrificateur batele maki. Babikabaki pona kolela pa zambi pungu. Pona kobondela zambi pungu tulendo. Pe kolakisa batu. Nga lelo nazo mikaba pona kobondela zambi pona bino. Nazo mikaba pona konyeba kozwa maya motuya epai na tatamba potu pona kolakisa bino. Soki bino bososo biloko ngo bosoko sopa. Tala kaka mama yo lambi biloko. O servir mupaya ye pa na yo. Bon mupaya so biloko ngo so boka nga maya sokoli maboko. Mama ko sepela. Toko sepela te. Sikona pasio biso to somo na lelo. Pona ko memela bino sango. Bino bosako oyoki osundoli. Est-ce que ngai oyo na ko sepela? Parce que ko se multiplier, pe kanda zambe pour kopela likolo na bino. Pona ko longola kanda zambe, to salela mayo o to sako yoka na mibeko. Na kombo ya fulusi ba. Ezala bongo. Matondo papa. Papa, poto mito zala mituna batuna si moko moko na mituna mengai na bandi pona tuna mutuna moko. Mutuna wana pe batumi balo bi misato tuna kingai. Na lingi na yeba pona bosa na te ona bena mutuna oyo. Kombo ya papa wamba. Euti wapi ebandela ndenge nini? Ko bakoko na biso babenga nzama puntulendo wamba puntulendo. Oui. Euta pe ebandela wapi? Parce que tata wamba azalaki elongona wamba puntulendo to kompletaka. Wamba wana ye wana to bengi na pona bokuse pona likamba tango obo yokaka mwanda nkongo. Papa. Mwanda nkongo donc mwanda nkongo elakisi molimo wa Kongo ya Afrika. Ye wana nde tata wamba puntulendo. Wamba azali lolenge moko na iswara ilivana na ala na Lucifer. Bazali lolenge moko 4. Mais le Père créateur, maître de l'univers, ye wana to bengi na munoko bakoko nzambi mpungu tulendo. Notre superviseur numéro 1, oya soko battre l'Afrique, kopesa mopepe en Afrique, bombo en Afrique, ye wana wamba. Sikoto bazisaka pungu tulendo pona nguya nzambe zakati na ye. Ah d'accord. OK. Papa na mosusu c'est de comprendre. Tu comprends. Mutuna ya mibale. Poto ke noki, na ngai na yo ba papa. Ba chef coutumier. Oya biso selo de to yebeli bazaki pona ko batela mabele na batu. Est-ce que zaki nguya oyo nzamba puntulendo apesaka bango ou bien zalaka eutaka pa mususu bande bandeli. Po lelo tozomona ke bakoma banganga bakoma makambo ebele lelo tozomona ngo. Matondo mingi. Chef coutumier azali nani? Omoni na kati ya mboka wana village wana.
peuple nyonso baza wana baza descendance moko na kati na village wana na mama Songolo na tata Songolo. Sikoyo chef coutumier azali nani moto oyo babandaki ko initier ye pembeni ya mokonzi oyo asimbaki mibeko oyo ezali babebisa mibeko ya Nzambe te babomana te bango na bango basala na mabe te balinana te pomboka wana ezala ntango nyonso na grâce ya Nzambe mpe na nkembo ya Nzambe. Sikoyo bachef coutumier wana bazalaki bato oyo bazalaki na mpembe ya Nzambe pungu mpona kosimba siku dia vata wana nikolakisa mibeko ya mboka. Donc babatela yango de génération en génération po mboka wana ezanga bilei te mboka wana ekota kufa te mboka wana ekota nzala te mpe maladi ya mabe te. Mais eko arrive ntango christianisme ye na bachef coutumier bayekoli buyesu ntango bayekoli buyesu ke yesu akufela mibeko bango siko bakomi kosala na lolenge na bango mpe bakude te bandi siko na kokude ta mutu akobeta tisa kude ta aseka aza na sala mibeko te yako mema mboka na lolenge ya lingi nde kosalaka bakutimi nyonso ekodeba bakomi batakisi bakomi na bondoki bakomi bato mabe na sanswa matondo papa nzuzi aza na mutuna. Ok. Mbote papa. Mbote mingi papa. Papa moi nini moko muke ba opesi biso ba kombo ya ba ntwemba ya liboso bazali 7 personnes opesi biso. Mais ndenge 6 7 10 bon ndenge yo opesi la biso mbangu do moi to koma kutizate moi to koma ko même pendant ko yoka ndingo zolo blango mbangu to ezali moi pasi mingi peut-être prochainement opesa biso parce ba kombo wana za important pour na biso to yeba pe ba kombo to simba ngo même na ba vidéo na ndako ntuka ba kombo mususu pona ko linani lango bien ezaka pe pasi parce que na katro mbangu bon ibona mutuna liboso na pesi kanga ndakisa bon yami bale papa na pesi oyo ntoma nanga katanga tango monaki ke mboka ebebi Nzambe mutatindaki ye pona aya ko zongisa mboka ye bon asala ki akotaki jeune mabondeli yango na linga tuna mutuna mendenge ni biso awa te bon tozobunda bituma ndenge ni esike biso tokokota kape jeune te ndenge papa nanga katanga sala ka papa pona jeune wane kutsungisa moto no moto pe likambo na yefunga mambamo papa moko se sacrifier elakisi nini elakisi jeune te sacrifice elakisi mutu andimi mukumba ya mboka ami pesa ba ya Nzambe atika kokende kosala misala pona kolela pona mboka ezonga nesengo zolo kola ndenge mvulusi mbanga lobaki na yo papa sambolo koteka to kosala te donc sacrifice yango na message yanité jende na bondimi ya papa nzuzi tango ndimi olobi lelo na komi kosambela Nzambe pungu noche na terre ne français de tozobenga moto wana tango lingi kolanda nzela Nzambe pungu memi mutu pa ya lisanga ndenge bosawana normalement esengelaki omikadi mokolo mobimba to mikolo mibale to misatu okolia to komela mai te pona kolela masumu salaka mabe osalaka na ndenge okumisaka banzamba bapaya na lokuto bukaka na ndenge oyebaka nzoto ya mwasi avant le mariage mabe nyonso osalaka nde osengi bolimbisi na nsima de 3 jours wana osokoli mai mpona kolongola mbindo nde okomi koya na lisanga okozala su mutu akosumuka te mutu amabe te otikali jeune na vi ya moto ezalaka na ebandeli ya kolanda nzela Nzambe pungu ezalaka te ke olingi osenga mosala jeune olingi osenga lipa jeune olingi osenga liputa jeune te ezalaka bongo te papa matondo parce papa ngape na moni pasi na makambo wana tozokota biso jeune ya 4 jours donc 4 jours mobimba sokolia tomela mai te tokosimba eloko te loko moko te banda mikolo misato ya mercredi ti dimanche papa tozwa pe changer eloko moko te eloko po changer na bandoto na biso pe eza te eloko moko pe miso pe efungama te yango na papa nazo mituna mpona makambo ya jeune nazosepela bozokufa nzala pamba matondo mutuna ya papa mambu. Okay. Mbote papa. Mbote mingi papa na ngai. Papa ngana tuna mutunga comme sena ya
makambo oyo ekoya na makambo etali mibeko po na kolanda na roi nanga yene tanga komi nde mibeko ya mboka donc bato bakomesi kotosa mibeko ya mboka te mais wana mundele azalaki ne te donc tole entre nous sikoyo na oyo ntango mpe tokozwa indépendance territoriale nde mpe tokotikala entre nous est ce que makambo yango ekozonga kaka desordre wana ekozala to ekoki mpe koya ou bien ekotikala soki kozonga te. Papa, là où il y a des gens, les peines ne manquent jamais. Mongonia parce que kindoki e utika na la midele bakoko na biso na so ki bakombo na tangiao na mokano na bango donc bakoko na biso tozali na bakoko oyo bazalaki na pesa ngo pe na bamateya bakoko bazalaki misala mabe bazalaki bakoko ya bandoki bazalaki bandumba ko bana basi misatu mine na pesa deja komela masanga bajara batu wana tanga beli masanga milima be lati ya kobundisa kaka. Mais c'est comme bato basimbi siku bakokwesama na batentation wana te ndeko zalake mibeko tango etelemi bato oyo bakobatela mibeko mpe kotango na misala nguya ya mabe ekozala susu te ndenge ezali na ntango oyo moto ya mabe na ye kokanga ye directement mais oyo akweyisami mpe na motu ya mabe ye pake na ye nzela moko ekozala nde ndenge wana. Donc, matono papa. Ok, matono. Papa na ngana tuna mutuna moko ya divers pour na bandeko eza esengo pona biso bana lisanga ya bolingo eza neti bonus na ngana tuna idée na yo eza ndenge nini ndenge kimbangiste a intronisé roi divin wana pour biso to yebi maye mvulus kimbanga lobaki mais leo to moni kimbangiste a intronisé roi divin tata tuzolana pona yo eloko nini ko loba na kati wana. Papa pona ngai eloko na koloba kaka na moke ezali bango bazotambola na molimo nzambe te bazotambola na bomoto donc wana basalango na bomoto oyo eza na effet moko te sikoyo nzambe azotala kaka lokola papa le mavandi na ndaku ozomona mwana no ya moke akamati manzanza te mabele atie makala atie mabanga lobi nazolamba mais biloko bani kolia mango na ndaku te na lobi na masese matondo papa matondo biki bon papa totikeli yo temps pour conclure pour biso pe tango komi kopusana au conclure maloba ya pana yo en tout cas conclusion na ngai premièrement esengo mingi lisusu mpona mama ngada parce que ntango nayokaki kombo wana lisusu nasepelaki nayokaki so esengo makasi ntango naki kombo batata na bamama na ngai wana bazalaka ntango nyonso natondisamaki na esengo en tout cas kembo ya tata wamba pongotolendo ezala likolo na bino na ntango oyo batata bamama bino botelemi mpona kolanda nzela nzambe mpungu bamisusu bazoteka bamisusu baza na bandako bamisusu bazomela me bino bosangani wana na kombo ya nzambe pongotolendo na kombo ya mutu te eza mosiki te eza mitualité te mais bosangani na kombo ya nzambe mpungu ntango bovandi wana boza kobima mutu moko te bakopesa 10 euro 20 euro 30 euro tozwa liputa tozwa elamba donc bose sacrifié kutu bino nde bobimisi bambongo mpona kofuta biye boko mesika bozali bozosala na pamba te batata na ngai bamama na ngai boyebaki oyo boza kosala bozosala ngo epai ya tata mokeli le père créateur maître de l'univers oyo ye atiasi kuuta bakoko que l'homme a été créé principalement dans le but de glorifier le Père Tout-Puissant. Donc ye akela biso po tokumisaka ye bino bosali yango bozoya wana mpona kombo ya nzambe mpungu bokangi banzela na bino mosusu otiki mosala otiki koteka otiki komilalisa na mbetu otiki banzela na yo mpona kombo ya nzambe mpungu tika kombo bino bosangani na yango kuna ezala bokonzi likolo na bino eyeba kosala ya motuya mais à condition ke bosimba mibeko na ye bozala na bondeko bozala na bomoko avec tout le monde na kombo ya mvulusi kimbangu yango ane kofungola kembo
ya musuni pe ya molimo matondo mingi